Voilà, nous vous l'avons présenté. Bon, vous l'avez vu entrer d'ailleurs. Hein. C'est pour respecter les règles qu'on a voulu d'abord lancer notre jingle invité, Papa Mbotenayo. Mbote mingi ndeko Pepito elongo pena mama na ngai. Kiambote kia kutata. Tukolele ta mama Kiambote. Alors là, je suis un peu largué là finalement. Hein. Non mais pas du tout, rassurez-vous. Rassurez-vous. C'est une langue congolaise et j'ai parlé langue congolaise. Tu parles toutes voilà. les langues. Et celle-là, c'est la langue Congo d'ailleurs, plus que l'aise et le Congo. Alors, Papa Koussou, comment ma vie impi? Ah, tutezele yetu kolele. Nanga yebena. Ibeto. Ingeta. Bon, tu peux parler en lingala maintenant, je suis. Il est bêté là. Mais non, mais du tout. Mais j'adore entendre les gens parler dans la langue du pays. J'aime beaucoup. Anki utunatini. Tsangu za mbote za luvuvamu. Yento musono yanza. Ok. Maintenant, donc, traduction. Sango ya malamu. Ya kobongisa mokili. Voilà. Pona kimia ya mokili. Pona kimia na mboka na mokili. Eba na mitema ya moko moko ti ebi malibanda. Titango bino bozo sala bolobi botie mosapi boye. Bolobi bomoko. Ya bato pe ya molongo. Ya molongo mobimba. Eza elembo nzambe atindi na leko yo. Bato sengeli ba se réconcilier. Bato sengeli ba yokana. Po mokili otolingi to kota. Eza mokili ekozala na mobeko ya kokonza baninga te. Donc ezolongwa na mobeko ya domination, ezokende na mobeko ya complémentarité. Ya bolingo. Ya bolingo. Mais à condition que ba oyo lelo bazo dominer mokili. Bandima kokota na mokili yango wana. Po soki baboyi eza koluka kobenda 3e guerre mondiale. Voilà. Nzoka po 3e guerre mondiale ezala na ba effet très catastrophique tendenge bongisa melaki ndezo banda nanu mindele esengeli basenga biso pardon na ba benyo so basali biso. Pe bongo biso ba africain ko banda nanu na Congo awa mboka prophétique na période oyo tozali ba ebanso balingi ko tia ba mindondo ya ba trouble batika biloko wana. Biloko wana ekotikalaka ko simba te parce que programme oyo nzambe azana yango selon évolution ya mokili tokomi lelo na centenaire ya 2017 tozokende na centenaire ya 2021 peuple congolais oyoyo azali ndakisa oyo mokili ekolanda na eleko oyoyo esengami na biso to se réconcilier entre biso toyokana entre biso po mindondo nyonso bozomona batu bakosa bino te ti bozomona ba dollar ezomata ote batu babenda na boye bobima na ba marche makambu boye baza ko embrouiller biso parce que tozana likabo monene oyo ezozela biso ba wana nde banani baza ko embrouiller biso mindele ba osenga biso polimbisi bango mais batu ko ndongmana ke za biso na biso kasi yango bango nde baza ko embrouiller biso bongo pona secret wana oyo esika bango baza na nyongo na biso poti nde bomona ka ba état africain eza kofuta misolo epai ya bamindele le contraire ezali mindele bato baza na niongo na biso oyo siko bango basengeli kofuta siko baza koutilize bapoliticien na biso kobanda 1960 po baservir bango yango wana bapoliticien na biso bazala conscient na likambo wana likambo papa na bi totemana na moke awa totemana na moke Congo toza combien de millions d'habitants ba politicien bazaka moke boy baza moke boy bakoki ata na loboko boy te pona nini bango nde bazalaka kaka makambo nyonso ezalaka centré kaka sur bango likambo esambe oyo politicien alobi nde biso tola vedi tostol baboni mondele alobi na politicien politicien ya Congo andimi abandi konekola ndeko na ye yo mpe ndeko congolais ofandi mpe ondimi yango c'est-à-dire biso na bamindele na biso bato mingi na bapoliticien na bana biso soto bolole yango siko tolingi to loba popo ni moko na biso de ko telema bi likambo wana esila tant mondela ya lobi te tata fanya makambo kuna biso to sape ya biso abo mais poto koma ne sika wana yango ne bongi to sosolisa bilenge na bapoliticien pamba te eloko bato bayebaka te ezali ete mondele na biso na ye to signa acte ya reconnaissance le 30 juin 1960 tozwi engagement bango bandimi ete biso tokomi souverain accord wana ezali violé le 11 juillet 1961 pardon 60
tango basali sécession katangezi kobanda wana bapoliticien bazongisa indépendance na maboko ya mindele bango moko bakomi bisalelo ya mindele 57 ans après poto kende na 60 te nanu toana na 57 ans bapoliticien esengeli siko baservir peuple mpo na yango nde ezosenga siko bapoliticien basenga peuple pardon peuple na ngambo na ye asorganize toza kobongama toboma baobédience na biso na basentiment na biso nyonso mais totya hymne national mesika nango unis par le sort alors unis dans l'effort pour l'indépendance sikoyo likambo tozali nango ezali ya indépendance na biso esengeli ekoma effective soki indépendance ekoma effective te nyonso tokosala ekozala pamba batato bakomaki mpe hymne national bayebaka bazalaka baprophète mais bazalaki inspiré malheureusement pour l'indépendance mpo tile oyo toyembaka yango mpo nano indépendance yango mpenza ekomi ya solo te mpo ntango tokoma indépendance ya solo phrase wana efo elongwa kasi sikoyo yango wana mais lokola bayembaka yango na français yango wana sikoyo esalaka mindondo bato bayebi te ezali nini tokoloba nzoka sikoyo na esika wana tokomi esengeli sikoyo bato bayeba ete bapoliticien na biso tobunda po indépendance na biso ekoma ya solo yango wana ata baélection oyo baza koorganize lelo toyoki bato baza koréclame élection soki élection esalemi sans réconciliation ya bapoliticien entre bango mpe réconciliation ya peuple na bapoliticien baélection ezali mpona bamindele na bapoliticien mpo baélection ezala ya peuple na kati ya mboka na biso esengeli liboso réconciliation nationale wana esalema bapoliticien ya tendance nyonso opposition lokola pouvoir bavanda esika moko bazala conscient bapapa kengo bato ya 1960 bandima ete basalaka mbeba oyo bandimelaki mindele base servir na bango soki bango bandimi mbeba wana bayebisi lisusu bajeune politicien oyo ya lelo balobi atuka baleki bolimbisa biso parce que ndenge totambolelaki ezalaki yango te toservaki mindele totrahisaki nini makila ya peuple ya le 4 janvier sikoyo toluka tosenga peuple bolimbisi alimbisa biso apesa biso sikoyo confiance biso mpe peuple tolimbisi ye nsima nango tovandi tokeye pa mindele obe bango bata 60 bo bani simona pe buka mbeko te boyeki nena lobi te to bango bata ya 60 po bango to babebisa bata liboso basilaka mikana simana yango eye bendani na boyo nyonso bayeti lelo tosangani biso banso wana tosali cérémonie wana bango basengi biso peuple bolimbisi peuple pa limbisi nde nazosenga na bandeko ba confession religieuse nyonso nangonga oyoyo mutu na mutu bomana no sentiment na yo ngana zabwe sort ya Congo yango nde mutu esangisi biso sort ya Afrique yango nde esangisi biso et oyoyo ekozala bolamu na biso lobi soki to se rendre compte na sort na biso lelo parce que awa dollar ekomaki na 17 na ndimi te bino na lingomba na bino babi ezongi yo takile yo te babi ezongi ezongi na 17 yango likambo te ata ezongi ata soki bakotia na ya solo te ezongi te ndenge nyonso bakosala soki peuple tosangani makasi biloko wana nyonso ekosila po papa totema likambo mpe ya dollar yango tokende tolobanga makambo yango nyonso likambo tobezala na kati mpe ya indépendance yango nakoyoka babi oyo te mbongo ekitaki mpo lokola tokomai na suka sanza bapaya moko boye bakitisi yango naboyi kotanga nkombo bakitisi mpo bafuta opérateur économique étranger bapata bango mosala bongo ntongo sanza ekobanda sanza asika ekobanda ekozonga nango lisusu ngabibe soki bango nde bapaya bakomaka komatisa bakitisaka biso soki na bango wapi epai ya bamindele pamba te mbongo na biso ezali sous-monnaie na bango yango wana likambo ya motuya esengeli koyebisa population tonyokomaka te mpo na badirigant na biso bazonyokola biso mais toza konyokoma mpo mindele balingi te tobonga yango nasenga nanu papa Louison Mulongo otano na biloko bilili oyo tolakisaka ntango ya 30 juin ntango ya indépendance nanga soki omona mokanda yango oyo esika babelge Louison Mulongo esoko omonela biso yango esika babelge bakomelaka biso à partir ya lelo Congo ekomi indépendant otala kaka mokanda yango omona mpenza motema mabe po eza te na papier en tête te
Et c'est le côté bête avec un dactylo boye mon compte so mi balé et siliwana. Donc je dis ba ke na kamba ba koyo kabiso. Yango na lobi tongo etani bango wana ba ke ko panda kuna na katanga ba côté bo tika na bino hein. Biso do ça c'est pour kuna nde ba cuivre ezali na ba cobalt. Ba sali sécession katangese, ba sali sécession kasaye. Tina le guerre tribale, la guerre ethnique. Nous sommes vivre lelo ezali kaka mindele. Bongo nous sommes congolais amona kango te. Mais amona kate parce que botiango na bete eloti. Programme tozo tange les ali programme ya ba mindele po biso tozala ba serviteur na bango kaka. Yango wana likambo mutuya ya kotelemela ezali mboka na mboka etambola kaselo ba prophétie. Yango wana tolobi lelo na prophétie ya mfumukimbango. Lelo na convention otozali nango biso na mindele. Mindele soki be esclavagisaki biso ezali po nde ba image yango wana tozomona na papa kusu. Soki mindele be esclavagisaki biso ezali convention spirituelle. Biso tonyokola ki bakoko na bango na Egypte. Tofuti nyongo esili mikande salemi. Bango balobi bo bino bokomi indépendant biso pe tozongi epai na biso. Kasi bango balingi indépendance wana te bango balingi kaka. Oya sécession ya Katanga yango. Oyo zaki liboso wana ya Kasai. Bango balingi tango nyoso néocolonialisme linkolo baza ko coloniser biso na ba personne interposée. Nde lolenge wana sikoto zo senga na ngongo na ba politicien. Bolongola ko banga. Peuple longola ko banga. Kobanga ya nini parce que ba africain pe ba congolais ba banga ka mindele bazana mandoki soko mekika ka babomi bino ba provoquer ba guerre nangonga oyo biso na ba mindele tozali na likambo ya mandoki te makambo ya mandoki ezali bango na bo basala ka mandoki biso to sala ka mandoki te yango 3e guerre mondiale oyo ezo risquer e panza Europe ekobanda na bango na Orient biso tozana kati te mais biso likambo tozana ngo na ba mindele eza likambo ya niongo na biso oyo mindele bazali na yango est-ce que bango baza conscient que baza na niongo baza conscient parce que biso poto limbolela bino bomoni tokosenga ndenge tozosolola na bino boye po toza ko organiser conférence sur makambo yango na babosangani boya bolanda baza conscient na 2007 awa bayaki awa na centenaire batindaki ba missionnaire bayaki kosenga pardon nzoka nde sika wana bongaki sikoyo ndeko na biso pasteur ngala sitango biso bandeko notolo bayike tika to solo na ba mindele bongaki botika poto yebisa bango ete ezali cérémonie ya koya na centenaire te ezali cérémonie nationale pe internationale pamba te sengela ki evandisa ba dirigeants européens na ba dirigeants africains peuple africain représenté peuple européen pe représenté parce que balobi bien ezalaki réconciliation Europe Afrique. Le col est attaqué en 2017, il est le 2017. 10 ans. Mbula zomi. Mbula zomi. To zonge liango. Yango to komeli yango pape na Vatican. To yebisi pape. Yebisa ba dirigeants européens. Le lenge bazali ko se comporter. Ezali mabe pour le monde à venir. Et surtout pour le Congo. Bino pape boyebi ndenge nini mokili. Zotambola pe boyebi place to komi. Soki ba mindele bakotia mutu makasi. Pour na likambo yango. Ezali mandoki ya Afrique tende kobunda na bango kasi kolela ya ba africain makila ya ba africain bango basopaka mokolo na mokolo yango nde kosala ete Europe ezwa ba destruction ya makasi tokomeli pe ba dirigeant ba mindele pamba te tozolo bana peuple congolais azolanda biso potango biso toyaka tozolo babolobi te eza kaka ba dirigeant na biso siko biso tokomeli bango ba mindele makambo yango botika kokabola biso botika kobomisisa ba congolais ba africain ba bomanaka bango na bango précisément en général ba africain en particulier ba congolais to bomanaka biso na biso botika kokabola biso botika kokosa ke pasi tozo yoka ezo wuta na ba dirigeant na biso nzoka ezo wute pa na bino économie na biso evandi na maboko na bino pasi na biso nyonso ezo wute pa na bino alors bo renoncer boya bosenga pardon soki boboyi na bino botie mutu makasi parce que bino bomoni ke bozana mandoki bozana nyonso matondo mingi kasi bobosana te nyonso bosali nango bodondo nango na mokili mobimba euti awa epai na biso alors bokomi na période ya apocalypse nde na bongo bobongama po boya kosenga baafricain pardon biso na bino toyokana po tokohabite tokende na monde ya complémentarité
donc eleko nazoyebisa bandeko na ngai tokomi na esika lokola ndenge ezalaka na Égypte ete Moïse ake koyebisa Pharaon ngonga na biso alobi ko ekoki botika biso tozonga. Pharaon azalaki na bashara, azalaki na mandoki, azalaki na nyonso, mazangaki eloko moko parce que azalaki na nyongo ya toloba biso bayinde toki na nyongo ya ba Israélite. Lelo pe mindele baza na nyongo na biso. Yo ndeko ozolanda biso longola ba sentiment na yo ya gauche droite. Longola makanisi na yo wana ya komona ete mbala mususu changement na mutu nanu ya mboka ndeko bongisa biso wana te. Eloko ekobongisa biso ezali nyongo oyo mindele bazali na yango epai na biso parce que période nango ezali oyoyo. Yango tokumbelaki bino document oyo mundele ye moko aza koloba. Pona matali mboka na biso pe Afrique na biso. Tebite soki ndeko bokolinga kotanga na point bozwi na introduction sima nango bozwi point 3 na point 4. On bakisa miso hein. Bakisa likambo te. OK. Na kombo lelo kango message du curé Jean-Marie Van Impe. Impe azamu nani? Azamundele. Ngaka si motekete. Te. Le constat et colère du curé Jean-Marie Van Impe à la cérémonie du mariage de Maman Kamampasiko, voilà, à Bruxelles, puis aussi nous, Église Kimbangiste, inspirés à bien comprendre notre Église, notre responsabilité à travers le monde, notre Wana, Église Kimbangiste. Après le triste constat de la cérémonie de mariage qui s'est soldée par la violence, le vandalisme et la profanation orchestrés par certains fidèles kimbanguistes, le curé de la dite paroisse, Jean-Marie Van Impe, demanda à voir un responsable kimbanguiste en présence du concierge de la paroisse. Ayant constaté les dégâts, le curé amer et consterné se lança dans un long et dur réquisitoire. Regardez ce que vous avez fait, c'est triste. Avec cela, vous vous dites kimbanguiste? Non, j'ai connu votre chef spirituel. On s'était retrouvés un jour ensemble au palais royal. C'était un homme d'une autre nature. Ce que vous avez fait là ne reflète aucunement sa façon d'être. Avec ce que vous avez fait là, vous ne pouvez pas vous revendiquer Kimbangu. Vous revendiquez deux Kimbangu. On voit bien que vous ne le connaissez pas. Kimbangu était un non-violent. Nous l'avons bien connu puisque nous l'avons suivi depuis 1921 jusqu'à sa mort. Nous avons beaucoup de documents sur lui. Vous savez, il était jeune et beau, ça je ne savais pas, jeune, oui, peut-être beau, je ne savais pas. Il portait un ruban blanc autour de sa tête. On a des photos de lui. Tout le monde a des photos de lui. Tout le monde a des photos. Tant que vous allez le méconnaître, sachez que l'Afrique ne s'en sortira pas. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'était un envoyé divin. C'était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Bon, cette Bible que vous lisez n'est pas la vôtre. Bon, toleki wana bozwa sikoyo 10. Mais tout ce qui se passe actuellement au monde, la montée du chômage, la crise de la société, la crise de la foi, Kimbangu a tout prédit. Ok. Voilà. Toke lisusu. Toke na 16, c'était 11. Tokosuka na 14. Vous savez qu'il avait prédit la guerre mondiale. En 1940, nous sommes allés voir son fils à Boma pour cela. Il a prédit beaucoup de choses pour l'Afrique. Aujourd'hui, vous parlez de démocratie. Les uns sont pour Kabila, Mouzé, pas Joseph, et les autres pour Tshisekedi. À l'époque, Joseph n'était pas encore là. Que signifie le mot démocratie en Kikongo ou dans votre langue maternelle? Vous ne connaissez pas votre histoire. Est-ce que vous savez qu'il y a 7 de vos ancêtres qui sont exposés à Tervuren, ici en Belgique, depuis 1980? Oh, ça, nous savons. Bon, ça, après l'histoire, on a appris beaucoup de choses. Mais on a vu 16, vous êtes la clé de l'histoire. Vous êtes la clé de l'Afrique. Elle ne pourra pas se développer si vous vous écartez de Simon Kimba. 17. Est-ce que vous savez que le jour où vous allez vous organiser,
Demandez réparation et dédommagement à la Belgique pour les sévices endurés par vos ancêtres. La Belgique va débloquer beaucoup d'argent. Et avec cette somme, vous pourrez bâtir tout le Bas-Congo. Non, tout le Congo. Hein. Tout le Congo. Voilà. Tout le Congo. Oui. Et puis, il finit par c'est dommage. Ok. Sikoyo Mundela Lobby, nous le connaissons très bien car nous l'avons suivi depuis 1921 jusqu'à sa mort. Voilà. On a beaucoup de documents sur lui. Oui. Tant que vous allez les méconnaître, sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Et puis, il était beau. Voilà. Donc, on a Mundela Ayebi Biso Malam. Ayebi évolution na biso selon la prophétie en Fumukimbangu. Et Ayebi place nini Otozali. Na place Otozali, siko botanga deuxième prophétie en Fumukimbangu sur le 4e président siko. Prophétie en 1944. Pour le 4e président. Tokomi api wana. Tokomi kaka. Nasuka abo. 4e. Mais kaka kobunda. Le 4e chef de l'État, homme très calme et discipliné, il y a une tâche très difficile pour regrouper le pays. Il aura une tâche difficile. Il aura une tâche très difficile pour regrouper le pays et mettre fin au foyer de tension. Il sera aidé et aura beaucoup d'argent pour reconstruire le Congo qu'il dirigera avec probité. La sécurité sera garantie. Pendant son règne, le Congo sera prospère. Il n'y aura plus d'esclaves. Chacun découvrira ses véritables origines qu'il joindra immédiatement. Ok. On a prophétie. Prophétie. En 1944. 44. 17 juin. La prophétie du prophète Simon Kimbangu sur l'avenir politique de la République démocratique du Congo, faite le 17 juin 1944 dans la prison d'Elisabethville. Ok. Si vous Mundele Ayebi, qui est le 4e président, et que vous allez la boyer. Ndena Tourango. Parce que il coïncide dans la période où il période où Mundele faut dédommager Afrique. Yango no moni siko balobi il faut boler qui sa période ya moni ba tcheli yango période ya trouble moko ya makasi nde ba bimisi ba prétexte azali rwandais bo bengana ye parce que bango badingi te kotika Afrique ezala libre parce que ba yena tunoli kamoko tango lobi Mundele ayebi yango nga ngenda bakisa bino bobombeli biso yango biso to bandi biala toyebi yango te po boprêtaka attention te moni ayo tala ko eza histoire kotia kopesa na bana na ba vedeze mokande se umela lokola pe koma kibo na monika na makambo ko ozima na boye otia yango plastique po ekufa nyonso te wana kumisio matondo kasi papa Nkusu asali bambula nyonso ayibango mais c'est ça papa Nkusu asali bambula boni ya koleka na média ya ko organiser ba conférence pona kolobela makambo yo Osomona, mais tango nyoso bat bazokende plus na bambrema alia kambongo asala kaboye bolanda yete mutabokoko mutabakisi nzoka nde Mundela yebike bino soki atikeli bino tango bozwa bo raisonner sur makambo nyoso ofre kokisama na période ya président Kabila. Depuis du mois 2011 tango même bandeko na biso ya église kimbangiste basali nini makambo ya réhabilitation fumu kimbango toyebisi bango bandeko attention bo faire louper occasion oyote parce que tous en a période ya Mfumukimbangu période ya reine ya bayindo ça peut être bayindo bazoyeba te kezali tana bango et Mundele akosala nyonso akosala akoishuwe kaka akomata te parce que asi akomi na suka ya reine na ye baza pe conscient na yango asiatique nde bazomata alors yo africain yo congolais bosomona sikolo babini les jours où vous allez vous organiser. Si comme Mundela a dit que ceux qui s'organisent, toyokani, totia en application profession Mfumukimbangu, yenda ko dédommager biso secret ko bimakaza na banyongo na biso, ako dédommager biso ebele et puis tokozonga bakonzi ya mabele na biso. Na sexuellement moké. Mon kombo na Bruxelles, tozala muninga na kati ya tokoti bus. Totambola na matonge wana, tokoti bus ndeko ngana fungoli ni ngana sumaki ni ngaba ticket na composter ndokabi tikadi. Kufuta te ngabi na futa te bona bia bazanyo na biso mingi dette coloniale to bana ko kubista kufuta te voilà donc omoni Mundele sikoyo alingi te d'abord azolinga te a perdre Congo parce que ayebi ke bokonzi na ye reine na ye e wuti awa soki okonzi Afrique précisément Congo nde bongo ko dondwa na mokili lo lenge moko pe même asiatique ndenge bozomona bazoya
bazo pointer Congo. Donc peuple congolais muta ko sabino te na bambrouillement o nyoso bazotia. Ote bobengana ye azali rwandais azali boye. Donc bato bazo ya na makambo wana baza utiliser na bamindele po bino bo rater occasion oyo. Parce que occasion oyo il faut bo profiter bientôt profiter na yango makasi. Au risque mindele parce que so basengi biso pardon te. Troisième guerre mondiale balinga te ekozala. Et na tango yango ekozala somo parce que faut ba perdre na mabele na bango faut ba koma mitelengano na mokili mobimba. Wane lobi nzambe asali likolo na se. Mais biso siko ceux qui to sali erreur awa tondimela ba mindele tokozwa retard. Alors tango ya ko récupérer misolo wana bango basi ba panzani ekomi mobulu sikoyo bafuteli yango na ndenge kaka ke kuna bamboka na bango nde panzani. Mais nzoka logique ezali mindele bazana mbongo bakopesa biso ya du moins 100 ans. Ba preuve ezali oyo biso na bango tokosolola siri yango. To bandi nanu na violation ya liboso ya 57 ans. Oyo basali. Alors tango bayebi ke président Kabila azobunda pona kokomisa indépendance effective yango na bomoni bazobundisa ye. Alors ebongi congolais ayebake oyo aza mokonzi na ngai mokonzi ya prophétie soki ba prophétie oyo batangaki yango bandeko église kimbangiste biso nyonso bangunza to salela yango campagne ya makasi partout na l'école l'état zwango atangisa bana peuple congolais peuple africain bazala ignorant tala mokanda oyo pesa Congo indépendance. Yango bakomaka boye penda to sepeli lokole ezana ba signature omoni document tozoluka bakomaka boye penda yango yo document sengeli to présenter ba mindele na kati ya contentieux omoni accord wana yango wana matondo mingi penza yango wana document wana yango tokozongisela bango ne sika bino boza ko embrouiller biso na respect ya le 31 décembre nzoka nde document ya ko brandir yango wana ya le 30 juin 1960 bo viola nini mobeko wana bo viola accord wana yango lelo boza ko continuer kozala bakonzi ya mabele na biso sur base ya nini parce que bondimaka lelo na droit oyo bango bazali wana 57 ans il faut ba dédommager biso voilà donc peuple congolais alongwa na ignorance bandeko bozolanda biso à partir ya poto mutaye biso te ke ote yo za muta majorité yo za muta opposition yo sambelaka na lingomba boye yo zalaka mutu ya boye kuna na poto bo banda déjà ko s'organiser ko sangana soki lelo balobi ke bakobengana bino bobanga te parce que bozanga mabele te nzamba kabola ki batuna mabele na bango bokozonga na mabele na bino e bozana bomengo na mabele na bino boye bakamala mwete awa na Congo tozozela pe bino tokoyamba bino ne sengo nyonso na Afrika parce que zamboka na bango mayele ezali na bino eza na biso bayindo koleka mokili mobimba yango wana na ngonga o tozali solola na ndeko na yo ezala wana cité ezala na Congo ezala na Afrique boye baka mindele bana nyongo na biso il faut basenga biso pardon mais papa kusunga na banzi te yo lobike olobelango me batu kabeta bakisako donc wana pepi ya kizwa donc ngana banzi est-ce que comme Jean-Jacques Abasiko omoni kabeta bakisako baza ko comprendre baza ko sosola te alors ebongi mikanda oyo na mateya na yo bachango na support bo collaborer na ministère ya enseignement primaire secondaire na ba école nyonso na ba etelo nyonso pour que dès le bas âge bana biso ba quand même histoire ba peut ko défendre mabele ba protéger mabele na biso ya RRDC et c'est très important toujours na télévision c'est vrai mais bao baza na poto baza na mikila poto bazo ba réalité o nyonso te donc ebongi ko tchanga na mikanda o monite po bana na biso na ba classe bisika nyonso ba yiba ko si vi passe na ngeza nini poto comme na suka ya so to comme na suka une minute karetika na ngena ke to na tamba molai kasi liso eza elengi mingi liso eza elengi mingi makambo tali mboka tali makila na moto congolais c'est liso la moko kata ka boete kasi mo iloba suka moke papa nkusu toyebi biso okutaka na biso mikota tolingi tobianganaka matondo mingi tokoliki ate RTNC akosunga biso akobakisa ta mwangonga moke pe lisusu na kati ya une minute nde tozoprofite koloba te na kati ya une minute bakopesa biso mbamso ata tranche mikolo ezoya tosali école oyo tozotangisa bana na minoko na biso nyonso mine pe bongo na makomi na biso tozobunda siko epai ya leta tokotisaki pe mikanda tokoliki ete mikanda lelo pe ekozala po ete l'État akoka solo kozwa maye oyo toza nango ba changer programme
va changer programme système éducatif et bon wana totanga à l'africaine matière ezali ezali kaka likambo ya l'état zwa ba kotisi na kati ya programme nde na insister na bandeko bino bozolanda biso na bandako mbote na mbote bopesa na kaba mbote libela bo banda ko se réconcilier na ba quartier na ba famille tozala na bomoko to bundela nano liboso bosomi na biso à élection avant tout réconciliation toyokani biso banso bongo sima tokoyebela ko nini tokosala pamba te eko risquer ba élection ezala ya ba politicien na ba mindele nde bongo toyeba biso banso ete mindele nde azana nyongo na biso yenda kofuta biso na ngonga oyo nesika oyo tozali kimia ekoka kozala totonga mboka ya kimia oyo Afrika azozela pe bongo mindele bazozela ba dirigeant africain bango pe tokomeli bango yango na tolobi bolongola somo bolongola kobanga mundele na mandoki te po biso na ye na mandoki te kasi biso na ye na maloba pe lokola mokanda wane monani eza esengo mingi tokotiela bango yango pe na kati ya badocument tozotindela bango na bandi tokoluka moye tosala photocopie na yango tokotira yango mpenza tozala yango malamu po totindela bango toyesa bango ke boviolaka eloko voilà bato baza kosenga mingi balingi kokutana na yo balingi kobenga topesa nimero na yo matondo mingi balingi kobenga biso nsima ya 30 minutes parce que appareil boza kocharge boyebi kaka makambo lotiliki yango ekobonga kaka kasi indépendance nde kobongisisa yango obenga biso na 099 99 36 611 099 99 36 611 bomoko na esika nyonso bozali bolongola sentiment ya koyinana matondo pa na yo papa Nkusu tebike mkomoso le kaka oyaka na mate ya kitoko masolo ya kitoko soki tosisi te soki nzoto kolinga so nzamba kolinga tokutana so na poso ekoya ekozala tokele so na bolayi so na makambo yango tosoli lelo awa. C'est vraiment important. Ekozala sengo mingi sengeli congolais ayeba sort na yelo kwa tolobaka ayeba yango oyo toyemba na hymne national wana tochango na application yango no moni bato bazotia ba trouble fumuki mbango alobini ni mundela alobini ce que vous avez fait là ne reflète jamais sa façon d'être donc ba onyo so bakolinga kokenda molima vandalisme na yeleko yo ekotikala ka kosimba te loba mabele ya kodefa toza bangungi binse kwa ntombokila wana bakobwakela biso kisa bangungi bango bazwi mabele ba remplacer bandako na biso soki toza batu lokola bango mai na makila pe mabele oyo eza bakoko na biso mpumuki mbango na balongo na bakoko banyokoma mpona yango bamata bakita tufia ukidi papa tufia ukidi alors lisala kiambote lisala muyenge matondo papa Kusu tokotiko bimamboete baninga na sona relation balobi to proposer loko pona zo permettre yo olongwa na mabele RTNC na mabele ya Congo te kasi mabele RTNC na plateau na mabele RTNC te na plateau RTNC poto nyati mabele te bon likambo te loko lolingi na plateau RTNC total élément oyo pour proposer biso na Luison Mulongoi